Nous sommes Marché Express Bureautique MEB en cycle. Nous vendons pour vous des matériels informatiques tels que les imprimantes, les photocopieuses, les produits consommables, les cartouches d'encre et tant d'autres. Ici chez nous, nous avons une expertise de plus de 20 ans dans les domaines d'impression et de fourniture de consommables informatiques. Sur tous vos achats en ligne, tapez www.congotonnerre.com. MEB, c'est vraiment un marché informatique. Commandez aujourd'hui, réceptionné dans 24 heures, stock, disponible partout en République démocratique du Congo. République démocratique du Congo, ville, province de Kinshasa, Mbonda Ekolo, magazine d'actualité, Mbote Congo Kinshasa, Mbote Congo Brazzaville, diaspora partout, confiance na bino na fidélité pour pesa rabiso. Ya on de permettre rabiso to sala musamu kitoko, ko permettre que Congolais tout sikazali azwa information moko sur et à temps réel et surtout que soki mbonde zali ko beta ezokatisa bibale bisobe bazamba bamboka pour que même Congolais asuka azwa information à travers Mbonda Ekolo, magazine d'actualité. Voilà, naïbi ki boza ebele kolanda biso partout na mokili, naïbi ki même ba de boza katia Amérique, ba obaza la katia Asie, na Europe, na Afrique, ya tupe na Australie, na Océanie, naïbi ki boza na biso pour que boza ba information à République démocratique du Congo à travers Mbonda Ekolo, journée aux journée moko. To beta ba masolo ebele ya ba réalité de sama katamboka au beaucoup plus to za basé na actualité. Avec impact dans l'idéologie. Merci beaucoup si ce plateau, je ne suis pas seul. Les défenseurs et à pouvoir pas trop souka à Zomil sur le plateau comme d'habitude de manière que tout le monde ko balayer dans le solo au lieu de Kalakati à Congo au Nabisu Congo Mboka, Nabisu Mboka Félix Tshisekedi Tshilombo Mboka ndeko to bien prophète Simon Kimbangu, mboka prophète Sani Raphaël Alaver, mboka bakozi lokola ba Joseph Désiré Mobutu batikela biso mboka ya le président fait Kassavou Bopé, mboka ya Laurent Désiré Kabila et pourquoi pas ya Joseph Kabila Kabangi autant qu'on dirige pendant 18 ans. Voilà. Merci beaucoup na Benjamin Kilunga za Sima caméra, merci na Igrid Mateta, merci na Bandeko Botoko ko tsavuma attention na Mbonda Ekolo pour le moment bo za ba télécommande na qui sont assez puisque tout le monde a bien ya émission ya lelo. Voilà. Pas trop sous les défenseurs du pouvoir de Kolanga bonne santé. Ndeko santé qui toko vraiment. Bonne santé ya IDPS parti au pouvoir et c'est bien défenseur. Non, IDPS c'est d'accord qui toko IDPS c'est vraiment santé dans normal. Tout ça comme on a bande qu'on a biso ba perdaki ba tana bango ebele o ba kendaki ko la na mopepe moko boye bande ko bayaki ko zwa bango lelo en tout cas to moni bande ko bango moko ba comprendre que vérité zali le secrétaire général Augustin Kabuya bango nyonso bazongi na ndako moto moko te na bi batu nyonso bazongi na ndako soki de bisu bazongi te mais batu nyonso bazongi pe na yebi ke de bisu buye pa zongi mais na soni wana aza kolinga komona na nanu na kata permanence te mais les jours à venir bokomona ye ndenge akoya toujours na kozala na makolo ya le secrétaire général Augustin Kabuya parce que tata mokonzi ekolo alakisa kibiso moto azali président à l'intérim na kata parti na biso c'est le secrétaire général Augustin Kabuya bambote bisike zali en tout cas IDPS qui mezali santé nango normal mbilinga zate po IDPS ndenge Augustin Kabuya za kokambango en tout cas loyenge kokosala mate. Voilà, merci beaucoup. Là je passe aperçu bambote mingi par le secrétaire général ya IDPS Augustin Kabuya mon abouté na bi qu'est-ce que vous avez biso la Mbonda Ekolo vous avez pas information assez parce que aux alliés congolais le club congolais surtout
aux autres informations à travers Monda ya Ekolo. De l'autre côté aussi, je peux remercier même pas Congolais en général, parce que vous allez sans que tout citer, parce que Congo et Zambo comme les Toli bande ko belto beta masolo beaucoup plus ça haute et il faudrait au moins que biso ba journaliste tous les journalistes à Moutouté tous les journalistes à parti politique tous les journalistes il y a église de mon côté mais tous les devoir il y a qu'on sensibiliser population pour que population a une notion de civisme population a de la bonne manière population a conscience beaucoup et que permettre que Congo lobby est malamu. Parce que à part mboka o tout mboka msuté malheur na ba o basaka ba jalelo inutile oza peut-être petite confiance il y a député moko boy petite confiance il ministre moko boy on lié ta o ki ba citer comment mokonzi na ndenge ya mabe o solo mokonzi o pesa conseil de manière que aluka solution problème o ba citer wana mais le ko ke ba réseaux sociaux pour que o lo ba n'importe quoi ezali manque ya conscience parce que aux sala ezola ça ndengeni valeur na yomoko pe valeur à libota na yomobimba yango to seka ba autorité mingi boluka beaucoup plus que pesa ba formation professionnelle bandeko bazo za la ciment na bino parce que bango de bazali la jeunesse obako remplacer tout ba za relève le biso ngana yo toza na bon moité to dia comment est-ce que le pas a été pour la face ya Sénégal nous bomona que ba comportement nini o bela bilenge ba sali tebi que sali match c'est un fair play mais to le dossier aussi à la carte plateau au na mboka pas to suka peut-être mettre masona au Italie collecte ma signature et ben là quand le baba couloir que ba député bazo Singapour que ba le capable destituer moi la mboka Vital Kamerhe et ça qui makaba coucou un coucou mais le on a bon la binoté bon doit intégralité dans bon sentir bien comment est-ce que ba député va réagir donc ba député vraiment ba bimi si réellement que ça solo ça sur makaba couloir ça solo que ba ça ko collecter ba signature peut pas comme déjà plus de 200 signatures pour que moi mboka Vital Kamerhe la rentrée parlementaire en tout cas to éviter sort naé moi mboka pas to suka to ça naé to ko critiquer problème mango peut-être beta basola o etali gestion Daniel Bumba il lui faut combien de temps pour que Daniel Bumba a changé image ya ville province à Kinshasa o ezali miroir la République démocratique du Congo et c'est combien de temps est-ce réellement assemblée provinciale de Kinshasa o ezali diriger non le pasteur auto bien le pouvoir avec comme président de l'Assemblée provinciale, est-ce réellement que la moussa est normale pour que toi gestion de l'Assemblée provinciale, il y a ville provinciale qui Kinshasa, il y a moi la Daniel Bumba, et donc que madame Tomabe, Tobe Tamasulango, Awa Elongo, na moi la mboka pas trop souka. Voilà. Directement ton contre la belle mission, pas trop souka. Vous avez l'engue, Congo Zamboka nayo, à part Congo, vous avez mboka msusuti. Peut-être comment est-ce que match de Robetama, il y a la compte, il y a 8e journée, il y a éliminatoire, il y a Coupe du Monde. Mardi le 8 et le mardi le 8 j'espère. Le pas Apolaki, dans le score il y a 2-3 face à Sénégal. Mais bah acte c'est mon bah vandalisme, bah acte à des autres de ça bah et ça qui est bien dans stade. Bah jeune bah Bukaki bah qui surtout. Yo en qualité de l'état qui défenseur à pouvoir. Côté bah acte wane salamaki. S'il faut analyser, qu'on réfléchisse sur ça. À rapport à l'actualité de Salamaki dans le stade des martyrs de la Pentecôte. Merci de Konangaye, journaliste à l'EDOA. Na Motuna Oyo Tuni par rapport à match Nabiso et Tobetaki contre les bandes de Konabiso au Sénégal. En tout cas, avec beaucoup de regrets, il y a qu'on regretter le comportement Oyo Biso jeunesse congolais. To affichaki nakati ya stade Nabiso ya martyr et ça va comportement ya malamoté. Parce que kota là avant match wana to sala ke mission moko na yo awa to lobelaki na o Italie jeunesse comment jeunesse akoki ko comporter comment jeunesse akoki ko développer les choses mboka na ye na lobaki jeunesse azawana po na ye moko ayeba ko bongisa bisika o yazali tango na lobaki eloko wana na bandaki déjà ko visionner jeunesse ndenge ni to ko protéger ba bien na biso na yebisaki yo awa tozalaki na mwana mboka oyo tobandaki kobenga ndeko na biso nani emaningate ndenge azali ko cadrer ba jeune na domaine ya sport na ba domaine wana nyonso et dans ba biloko tobandaki koloba par rapport ya nini lelo tango baza ko cadrer ba jeune na domaine ya sport
toza komona toza na stade ya kitoko o mokonza mboka auti kobongisa yango tomonaki FIFA alobaki ke ezalaki na banorme te mais lelo tata mokonzi mboka asali effort ya kobongisa kotia banorme nayoki pasi komona ndenge bandeko basabote biloko ya mboka na biso babosani na kati ya ndembo ndenge tobetaka masano ya sport ezalaka kaka na 3 éléments oyo tolobaka toza na 3 catégories tolobaka swati résultat ya victoire soit ya nil soit ya défaite maintenant tango tomoni défaite esalami il faut encourager ba joueur na biso parce que toyebi eloko na bade pe kobeta sete na bike il faut congolais olinga mboka na yo soko olingi mboka no okomona makambo nyonso ekende kitoko mais totali na kati toye ko remarquer toujours batu ya mitema mabe banguna baza na sima o baza kolinga kobundisa mboka na biso bayebi ke mboka na biso lokola toza kobeta lelo soki to gagner toke mondial bango pona bango baza komona ekozala victoire ya tata mokonzi ekolo ezali victoire ya biso nyonso moto lokola pato ntsuka depuis na botamati lelo natikala komona Léopard place aza kobeta coupe mondial maintenant ezalaki occasion o biso tomona yango bana na biso pe ba profiter bamona ekota na histoire ya malamu mais tomoni bandeko trahison ndenge baza kosala na kata mboka tango bosali trahison ça tata mokonzi ekolo te mais comment bino ba jeune boya ko détruire eloko biloko o batieli kaka bino tata mokonzi ekolo atiango pona jeunesse sport eza pona biso ba jeune lelo to bebisi yango eza ba comportement ya malamu te eza biloko oyo nga vraiment attaque défenseur naza ko condamner ba jeune o to sali eloko wana en tout cas to lakisi caractère ya mabendenge na bana ko lobake caractère o to dalaka nango kala to bosani yango lelo to komi na ba caractère ya bakuluna nga naza ko benga bato na baza bakuluna soki lelo justice asimi bango na kondima batsa bango na makala bakene ko éduquer bango parce que lelo biloko babuki tata mokonzi ekolo akosenga lisusu abongisa yango baza kobosana ke malgré topolaki mais toza deuxième na classement course ezali encore course facilité tokoki kokontinue mais lelo boyeba yango aledewa ndenge tosali comportement wana boyeba yango tokozwa basanction ya monene basanction wana tozwi yango tokozwa yango mpona jeunesse yango naza koloba ke jeunesse na biso toza mal encadré jeunesse na biso toza kosenga na ministre na biso ya jeunesse asala musala makasi parce que tala musala oyo siko tozwi jeunesse aza kocomprendre te aza koyeba na ete sport ndenge ezalaka loisir yango ndenge ezalaka na 3 résultats lelo topanzi eza bacomportement malamu te en tout cas eloko wana tokosepela nango te mpo toza kozongisa mboka na biso na nsima komona bato mosusu na defete bobandi koloba biloko moko politike ekota na kati non eza bacomportement ya malamu te lelo moto oyo bino boza koloba moto asali mabe soki bazwi justice asimbi ye à cause peut-être ya ko justice esimbi ye soki tozwi defete bokomi koloba no mpo bokangaki motu boye tala comportement oyo tokomi na yango en tout cas nga na autorisé yango te nasengi na jeunesse toyeba ko changer ndenge naza koloba ke to changer ba comportement na biso tolinga mboka na biso to batela biloko oyo mboka na biso ekozala malamu. Très bien, merci beaucoup ngabla baksa mukela maloba likola maloba patro suka to tika ko politiser sport eza apolitique sport eza esika oyo sangisaka na ba bazana pouvoir na ba bazana opposition na ba bazana société civile to sangala biso ni autour de stade wana pour que to fêter ensemble. Il faut au moins surtout les politiciens, les religieux, la responsabilité de créer un atelier, un forum, une conférence pour que les gens biso batutoko kende mais autour de ça la lelo malamu yango ekotika la stade wana Félix Tshisekedi Tshilombo le bango chaque fois à cause la litu na bomoité parce que azali humain quand vous avez le pouvoir à cause la souté selon mandat de constituer sengi mais la qualité humain le bilo Félix Tshisekedi Tshilombo à cause la kate à kufaka à cause la bomoité ngai pe alade wa mais pas de souka to cause la bomoité même ba évêque wana même Martin Fayulu to cause la bomoité mais autres salles madame le autres salles écotique la pona ba ko ya sima na biso tant que l'état abimisi au gouvernement abongosi stade wala tsango ba qualité o sengeli c'est to sécurité battre la yango monsieur autre ko to be ça to stade wala le o sécurité ça misala misusu le oso ke ba quartier belé ma ezalité ba quartier belé ma ezalité mais to zo ka monsieur to zo ka même travail c'est to zo ça mboka na sima to pe si cop pas Didier Bidimbu c'est yango na
mais naye ko comprendre eloko wana lisusu soki tokoti na ba analyse ebele tokoti na ba finati tokomona ke on dirait eloko wana babongisaki yango kotala eloko wana on dirait ezalaki préparé comment tobetaka ba match tamoko pe tozalaka na ba défaite mais biloko abongisa la makate mais lelo tomoni eloko wana esalami mais topesi ministre ya sport oza koloba copie parce que akosenga na mosolo na gouvernement po abongisa yango toza kolela mbongo oyo na bane koloba ke tozwi mbongo topesi na baksa mpo na balata kaka varese na biso na balata mbongo ebimaki oyo nalobaki ke cope mbongo dide bidimbu basalaki place wana mais tala lisusu biso jeunesse toyei kopesa lisusu dide bidimbu cope wana atuka eza malamu te eza biloko oyo ya kobongisa mpe na profite koloba lisusu eloko oyo na ministre na biso ya sport en tout cas ngai na banalisi oyo nasali na ba mitema mabe to ba biloko moko ekoti na kati parmi wana toza pe na bandeko na biso ya baloko oyo pe basepeli te bakotisaki bondoki na kati mpo tozala na défaite tant que bango baza na compétition te baza komona ke équipe nationale lelo baza koponaka bango te tant baza koponaka bango te baza komona ke non soki lelo même toke mondial bango rôle na bango ekozala te bakozwa eloko te c'est pour cela moni na banganga na bango bazalaka na bango parce que bamesana na banganga na bango baza komona bandeko baza kouta na mikila poto baza kostosa banganga na bango te yango moni basalaki mpona kobloke babiloko wana malgré tout ça émission sportive mais tout le non tout développer quand la peste na niveau ba championnat la biso awa ba championnat la biso awa est-ce réellement le championnat d'abord ya malamu mais yango naza koloba naza kokondane soki na lobi naza koloba ngo kaka pona match naza kokondane naza koloba ke Didier Bidimbu il est compétent parce que tant que ministre yo lelo mbongo yebele ya kondima kopesa na baksa mais mbongo wana bokoki ko organiser ba compétition championnat lelo beta lelo compter kaka na ba joueurs ya internationaux non eza kitoko te eza ba comportement il faut qu'on mélanger aussi eza ko finaliser so bandeko o baza ko bima na bandembo bongo bana na biso o baza ko bima na ba championnat na biso ya ba scolaire et kufa ba nini ba première division c'est que baza na parce que eza ko eba ke ata na beti na ko kene place mon côté oh lelo ba compétition so que eza ko betama to mona ka bayaka ko zwa bana na biso baza ko bima libanda pe baza ko koma ba professionnel mais Didier Bidimbu aza ko raisonner le kwana te c'est pour ça na ko loba na profiter pour la ko loba na Konzamboka Mukwantombolo. En tout cas, papa Nangai, Oyokaka défenseur, pas tout cas. Didier Bidimbu, tant que match, on n'est to sabotage de Salami, na Kolobayango, Azamoto, Oyazako mérité, a démissionné, Atika Ibongawana, Bapo na moto mosusu. Lelo na komi koyo quand même, batu ba komi kondima, ndeko na biso, Denis Kambai. Très bien, Denis Kambai, non, spécial. Parce que Azamoto alingaki sport, il est d'abord sportif. Moto oya zongisaki même na ba combat ya ba kati e bunda maka. Azako landela yango même na ba on monte tout le sport. Sport c'est football. Alors, le sauter le ba mettre comme ba ni bala kulu ni ba comme ba mettre. Oh, ba kacher ba ali, ba liter ba ali, ba karatéka ba ali, ba judo ba ali, ba sport tout le combat tout le comme lango abandonné. Parce que nous n'avons pas un ministre compétent pour travailler vraiment au four et au moulin pour relever contre Bissika. Na lobby Didier Bidimbu aza ko mériter place wana te. Soki tata mokonzeko la tia ki il faut pas se démissionner tout le monde. Almedia a démissionné. Soki aza ko kanisa ndenge population ebuki bakiti wana azikopa kozwa mbongo tata mokonzeko lo tika stade za la bongo tito kozwa ministre oya sika akoya akobongisa yango pe amema sport na biso na ndenge oyo biso toza kolinga. Voilà tout que d'abord au niveau de la régie pour moi la moka écrit ma tête à la tête élément bota la binomo comment est-ce que bilingue c'est ma qui désordre devant stade de Marseille pour que ba bébé ça stade là hors course c'est encore moulaï on aura encore un match ici je crois que avec Soudan tu éviter tomber dans la condition nini oh Sénégal peut accoucher pour là quelque part côté que biso to gagner deux matchs à vu victoire papa le Cameroun est poli ba Côte d'Ivoire est poli na couloir na zoyo kake c'est comme si secrétaire général il y a CAF, c'est comme si secrétaire général ou bien il y a CAF. Si il fallait faire un match contre Soudan, j'espère. Joueur Mokazaka litigé si Kawana. Or, il fallait qu'on ait un dossier Wana, mais RDC a négligé un dossier Wana. En tout cas, Kozamboka manque de négligence sur les salariés de Sika au niveau administration, tel le coûté plus cher. Surtout récupérer 3 points Wana. Même ton problème c'est les gars qui sont et Karamakas. Et que tu vas sur les mains et on revient après c'est plutôt pour que tu continues là-bas c'est James et le monde à mon pas trop sous 4 défenseurs il y a pouvoir c'est parti la régie.
De retour sur ce plateau exceptionnel, Yambonda Ekolo, magazine d'actualité. Malheureusement, on n'aura pas vraiment assez de temps pour que tout sur le macam ou état sport, puisque tout ça beaucoup plus basé dans le sujet, la politique, tout le monde c'est parce que tout le monde est incompétence, il y a ministre des sports, et Sali qui est le ok. Bah, ma camarade SMS peut te marteler beaucoup plus pour la sensibiliser, bah, j'ai toujours profité de ça, évangéliser la jeune, bon, le comportement ma bé. Bon, on va comportement ma bien, on te sait un pasteur, te sait un politicien, bon, on aura bataille à Koluka, qu'on peut ça qu'à bager, qu'on s'assise bager pour que bah comme abattu à solo et à lobby, qui continue à bager, bah si bah machette et ça malade, mon titre, bah conséquence, yangwana, pas de souka, tout comme la souka, ma oh Italie, ma cambo sport, un mot en rapport, il y a bilingue, il y a l'élo, tout ça, bango, ministère de la jeunesse et une nouvelle citoyenneté. Alors, au sein pour que l'autre soit jeune, moi, malamu, oh bah, je relève tout le lobby, là, tout ça, bon, moi, été. Bon, merci na bande konyo so baza kolanda eza moi conseil on alingi kopesa na ministre na biso ya jeunesse oyo tata mokonza uti ko tia sikoyo na koloba omoni eloko oyo salami eza moko oyo pe bato mosusu bakoki koloba eza moko oyo balingi kosimiso touche attaque ministre ya jeunesse na kosenga vraiment le plus vite que possible tika makambo ya bureau soki cabinet ezali baza koyoka ngai ndima o bana kokota siko na terrain mboka eza monene banda siko ba descendre na yo kotambola partout na Congo mobimba pona kotalisa jeunesse comment bakoki ko comporter ndenge nini bakoki ko développer mboka na biso soki pe na kati ya ville Kinshasa oningi okende koto moko soki ndenge nini mondeko la zawana Alain de wa pona ko accompagner kotambola partout ko sala ba conférence côté ya ba jeune na ba place oya ba sport ezali ko ya wana ko motiver bango na bisika ba motiver bango et kozala malamu en tout cas c'est vraiment bato baza ko cadrer ba jeune bo travailler na bango kolanda comportement ya bandeko na yo o bazaki nango te ba pesa gaga ba plan moko o mbongo eza kobima mais baza ko sala toujours et compétence ngana za na confiance na opoza mwana ya mosala nzambe linga vraiment o associé bato même ba pasteur kobenga ba réunion na ba pasteur na ba église soki baza na ba président o ba cadre ka ba jeune ba mekaka ko sala mo ba conférence côté ya ka ba jeune yo pesa la kawana ezate ke yo otika ka yo moko na bureau kitaka même na ba église kitaka même na ba place nyoso na sengi soko ko ya ma alende wa po botambola ne soko ka paton tsuka apesi kaka communiquer yango wana jeunesse nyoso to linga to tambola vraiment na idéologie ya mboka na biso. Très bien, voilà, merci beaucoup Boye Baké. J'ai légué Bongama préparé à venir na yo yekola métier eux qui permettent que lobby okoma étine la société yekola menuiserie yekola maçonnerie yekola aussi ma caméra kitoko yekola même okoma journaliste lokola ngala di on lance la musala o lelo yekola même Oye Baké au ba montage vidéo à travers sport publicitaire au ya centre de formation médias indépendants. C'est parti la régie. Voulez-vous apprendre et devenir journaliste? Les centres de formation médias indépendants procèdent au recrutement des nouveaux candidats pour une nouvelle session. Que vous soyez diplômé d'État, homme de Dieu, docteur ou qui que vous soyez, les centres de formation médias indépendants met à votre disposition les filières ci-après. Les journalistes, la prise de vue, le montage vidéo. N'hésitez pas de nous rejoindre car ici, la formation se donne avec les professionnels des médias. Chez nous, c'est de l'expérience et du professionnalisme. Nous sommes les centres de formation médias indépendants. Pour tout contact, appelez-nous au +243 83 053 97 27 ou au +243 89 81 81 097. Je répète,
au plus 243 83 053 97 27 ou au plus 243 89 81 81 097. Deuxième partie de notre belle et grande émission par excellence. Binomo Boutou Kolanda, comment est-ce que l'émission Belle tout ça qui awa, bande comme sous peut-être qui maman soit là qui awa zo défendre Valéria Vital Caméra le bien en tout cas touche pas et pas il y a président il y a INC Vital Caméra le bien en tout cas ezakaka intox de ça pour que baluka ba de situer Vital Caméra ma camarade ba le mingi na couloir qui soit disant député parce que collecter signature pour que va destruire Vital Caméra et balaki ba mona le kuta mais je vous assure que aujourd'hui le Bakamango ezaya solo donc rentrée parlementaire oyo moi mboka Vital Caméra aza vraiment na choc à éviter est-ce réellement Bakamango en 2011 et que zonga les sous-souté que zonga té parce que plus de 200 signatures ils ont déjà signé pour que Vital Caméra azalaté na choix il y a Assemblée nationale. Tout le monde élément avant que la côte la boka pas tout à défenser à pouvoir il y a Zali na Vital Caméra famille moko union sacrée pourquoi même en quoi union sacrée bango moko ba député union sacrée pe ba député IDPS est parti au pouvoir bango peut tout bazali prêt ba signer pour que Vital Caméra atika to yebi que ça lango normal to yité intoxité trop tout est-ce que ça intox est-ce que bazo banga Vital Caméra est-ce que bazo mona ni pas Vital Caméra au bango la question va continuer au Salamabe est-ce que Vital Caméra a ko diriger Assemblée nationale de Salamabe to ni to koye bango to na d'abord élément oyo nous senti comment est-ce que ba député national ba ko kutana mona mboka Augustin Kabuya pour que batalise besoin ya bango de manière que ba signature bazo ko sala état musama kito avec impact de juste dans élément on revient juste après ce plateau pour que mona mboka pato suka après ça biso biyano en rapport ya ba question au ebele to ça c'est parti la régie. Vous avez entendu depuis longtemps qu'il y avait des pétitions qui s'est signées. C'était comme un secret. Aujourd'hui, les pétitionnaires ont pris la résolution et l'engagement ferme de rencontrer l'autorité principale du parti IDPS, grand parti en République démocratique du Congo. Nous connaissons que l'IDPS est parmi les partis qui ont beaucoup de députés au niveau de l'Assemblée nationale, avec toutes ces mosaïques. Voilà pourquoi nous avons eu le temps d'obtenir l'audience auprès du secrétaire général pour solliciter son soutien politique, les soutiens du parti IDPS, pour nous accompagner dans cette démarche législative, dans cette démarche politique, dans la démarche parlementaire que nous avons. Nous félicitons le secrétaire général de par sa réponse qu'il nous a donnée. Il nous a dit franchement, de lui-même, il ne saura pas, mais néanmoins, il s'est réservé le droit de contacter la haute autorité politique de référence de l'Union sacrée qui pourra peut-être lui donner l'aval ou l'autorisation d'accompagner ce que nous sommes en train de faire. C'est aussi également pour nous, comme pétitionnaires, l'occasion de fixer toute la population de la RDC que la pétition ou les pétitions qui ont été lancées il y a longtemps bénéficient déjà plus de 200 signatures. Nous avons accompli à la fois la condition de recevabilité de toutes les pétitions pour le membre du bureau visé, que la population reste calme. C'est une affaire des députés, c'est une affaire interne des enfants de la maison. Que personne ne transforme ce qui se passe ici, non, espace géopolitique, ceci, c'est une affaire purement des honorables députés. Nous remercions le CG pour l'audience nous accordée. Nous sommes tous compris là-dessus. C'est une démarche parlementaire. Je dois me référer à la haute autorité politique de référence, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, merci Bolandi. Élément, on a Bolandi aussi propos, il y a des députés qui vont réagir après Masoula Bonona, Mwanamboka, Augustin Kabuya, Wazali, secrétaire général, il y a IDPS, Félix, IDPS Tshisekedi. Bolandi, alors, question absolue, Zali, pas Mwanamboka, Patosuka, Olandi, élément, voilà. Yomoko, Olandi, élément, voilà. On a tout na sikoyo. Nini obli mozomona ya mabe et pas ya Mwanamboka Vital Caméra. Est-ce que vous allez ko banga force à Vital Caméra pour que azala dauphin fait ya Félix Tshisekedi Tshilombo en 2028 en rapport ya ba accord de Mamazaki na Nairobi ou
Ni ne besoin que banga et pas éviter les caméras pour que le bal soit destitué. Ni ne m'a réellement aux euros l'accès quand il éviter les caméras que tes moutons là c'est incompétent photo longola. Yamabe ya liboso na koyebi sayo rapidement parce que na dans biloko na nyoso ils sont vraiment prêts. Yamabe na koyebi sayo na lobaki l'autre fois na émission moko to sala ki na on a dit que le lot toza koyeba lisusu rôle ya ba député té. Oh tant toza koyeba rôle ba député té toza komona mutu ezali président ya assemblée. Parce que le lot ba député bango bato bazali wala pona ko éveiller ko landela ba mandataire ndenge baza ko sala musala. Mais tout le monde depuis ndeko caméra afani na kati ya assemblée. O biso to yebi ke ndeko caméra lobaki ke yende akoki aza vraiment moto aza compétent pour kozala président ya assemblée. Depuis à côté na kati assemblée to moni na noté ba bengi si DG moko ba condamné. Ya liboso. Abenga DG moko boye pona kotalisa ke non tala citation za boye to bengi son assemblée eza boye to moni yango te. Ya mi bale na koyebi so révélation mwana mboka Vital Kamerhe soki lelo ezana ba motion ndenge sala makana kata assemblée o komona ba député o baloba ka basoka maloba eza ba député o ye déjà préparaka a préparer yebi ke na kopesa maloba epa ya oyo ye a préparer kita kopesa maloba te eza ba biloko déjà ba défaut on a ba soupçon na zako yebi soto kote na se ya mai voilà pourtant on a belela ka tour ali boso bato ba mona ka net na ye kotelemela mwana mboka Vital Kamerhe on a telemela ka te na baka biloko ya solo Vital Kamerhe azalaka na rankini même na ndeko na biso oyo lelo aza ministre ya ITP alobaka ba révélation tango masolo ya Goma ekoti ba rebelle baza kokota ba koma na Goma motali boso sengaki tete diane mbang eza Vital Kamerhe et tango alobi eloko wana motali boso kima ka fani silence kaka Vital Kamerhe mais aza kosunga tata mokonzi ekolo ne loko moko te toza komona ndeko Vital Kamerhe biloko nyonso aza kosala ba député bakomi komona ke non ye azwi akangi ensemble wana mobimba ekomi ya ye oh tandis que ba député baza ba éli ya peuple baza libre na kosala o bakoki kosala tango ba moni ke non trop c'est trop il faut to manifester to ko isaye lisumu nini o ba député basale eza makambo ya union secrétaire le même ndeko Kamerhe azalaka tango alongwa na boloko na masolo ya 100 jours bomonaka tata mokonzi ekolo tango abimi apesi ye akomi ministre ya économie na économie Vital Kamerhe yebisanga eloko nini asalaka na mboka oyo soki na économie akokaki te bongo na assemblée mpe nga nayebisaka bato Vital Kamerhe azalaki alingaki azala te président na kati ya assemblée parce que na kati ya assemblée bato balingaki bazala na président c'est IDPS parce que IDPS aza majorité. Mais lokola autorité, haute autorité de référence ya union sacrée tata mokonzi ekolo Félix Antoine Tshisekedi alobaki ke totika mwana mboka azala wana totiki après la sina reconnaissance toza komona eloko aza kosala te après yango la sina reconnaissance ou bien ezalaka cadeau moko empoisonné nalobi apesi ye parce que aboyaki crise na kata union sacrée alobi ke nga lokola maître naza kokabola akabola apesi ye mais banda akoti yebisanga eloko nini oyo change na kati ya assemblée toza na guerre eloko nini o apporter mais bato bochele bi pasi wala bochele mboso koto bochele na lobi na yo tout cela eza osute parce que Vital Kamerhe alela azoka même papier duplication papa na lobi soki na yebiso biloko mususu koloba nanga pa totuka tika koloba parce que za TV na koko yebiso peut-être aza ko collaborer malamu te na ndeko mboso aza ko collaborer bien te na ndeko Tshulumbai même la budget na yebiso lelo soko ke na kati ya assemblée okomona bandeko oyo basalaka na kati assemblée na sa kota liso administration ya assemblée lelo okomona bandeko bazalaki na kati administration ebele balongoli bango na mosala Vital Kamerhe akomi kotia bato ya famille politique ne na kati assemblée buli nini aza nango na kati assemblée. Mais est-ce que ça naza kotalisa yo lelo soki bato bazalaki okolongola bango mpo otia bamembre ya parti na yo lelo ntango oza kotia etension na yo eza nini mpo na bato oyo yo oza kotia mpo babanda kotelemela badepute so balingi basala boye bango baye bakangi baporte etension oyo aza nango yango wana yango biso atake badefenseur ya pouvoir toza koloba badepute baza libre ya kosala soit na bango ya kosala o balingi kosala parce que biso peuple toza kolobela badepute boza kosala eloko te bango mpe na tour na bango bakomisi maloba balobi ke non to remarke bureau oyo nde yango eza kosala malamu te tolongola bureau wana soki lelo bakomi na ba 200 signature na bango eza biso population te biso tolobi na bango ka na vacances
Nenge pas to tsuka za koloba ba député rôle na bino toza komona yango te. Soki to songi na session oyo bo convoquer te bato mosusu te bo sali ya malamu te en tout cas tokoyokana te. Bango na tuna bango batali population pesi biso déjà mission na bango tozo sala eloko te. Biso na kati toye ko remarquer toza ko sala te parce que moi na mboka Vital Kamerhe za ko bloquer biso. Soki ba sala pétition ya biso ne ya tata mokonzi ko lesane. Parce que toza famille politique moko toza na kata union sacrée mais soki ndeko aza kosala malamu te il faut kolongole parce que toza na posa ya ko soutenir vision ya mokonzi mboka. Mais côté là aussi de l'autre côté c'est comme si pour déstabiliser la géopolitique négative aussi kobeta masola kobeta makambo ya ba géopolitique te soko ta kobeta makambo ya géopolitique wana côté na tout le monde va député ba boyango na lobi eza biloko ya mabe on aza kotelemela yango eza biloko ya mabe omoni biloko wana na kozongi sosi ko na biloko wana na meme mbala moko na kati meme ya sport oyebi ke tata mokonzi ya mboka akoka pe ko cha Denis Kambai ministre ya sport. Mais pourquoi ça kangote? Parce que y a pas soka tse ministre Denis Kambai balinga balo bakeno atende ko na ya Kasai. Malgré ba qualité de na yebi so le lot la conséquence. Le lot tango bakangi mutamba bato batako le bateke tata mokonzi ko la kangi ndeko na ya Kasai. Mais soki balobi ke balongola ndeko Kamerhe et comme des problèmes ya ba géopolitique. Yango na za ko talisa mokili momemba momona. Tala lelo Vital Kamerhe makambo o itali ba député baza koluka bakwisa ye balongola ye mais toza komona bandeko ya ngambu oyo baza ba rebelle baza na kata Goma oyo baza bananga baza koloba ke ba député baza na droit ya kobuka Kamerhe te mais yebisanga bato baza na Goma wana bananga na Kamerhe rôle nini baza na yango voilà mais là yango naza koyebisa ke ba révélation eza na kati wana Vital Kamerhe se kaza ko servir bato ngo ya Goma. Oh bango baza kotelemela ba député po ba buka yete ngana lobi ke ba député baza libre biso population toza koloba kaka ba député boza ko sala loko moko te soit oh biso to tindaki bino tisi koyo to moni loko moko ya malonga boza ko sala te bango na tuna bango lokola ba moni ke to pesi bango charge to pesi bango mukuma ba lobi ke il faut balongola mbuma ya mabe ya biso nini soki ba kolongola balongola biso toza kotala et makambo ya géopolitique te voilà il faudrait koyeba ke ba élu du peuple ba député autofotaki bangonde batu ba fotaki bureau wana ba élu du peuple ba député autofotaki bangonde ba fotaki pe bureau wana pour que diriger bango. Alors qu'est-ce qui fait que ba député ba constater la carte ya bureau wana ya mabe pour que ba longola bureau wana nini ba moni ba pour mabe pour longola mboka Vital Kamerhe bangonde bazali ba responsable Péfalo la makambo géopolitique parce que tango imagine aza kotala oyo la kisi tango baye na ya secrétaire général Augustin Kabuya bango ne baye ko luka IDPS parce que baye IDPS c'est la première force politique na kata ensemble. Alors 200 signatures wana eza bango moko IDPS na noté. Sikoyo IDPS akoki ko lobate ke non lokola bandeko baye ko solliciter peut-être mabe moko bamoni IDPS alba kete bino bokende bo sala makambo na IDPS akota te non eza makambo ya bakoko na IDPS eza makambo ya bakoko ni propos ya mwana mbo Augustin Kabuya alobi okuta na haute hiérarchie akokende ko rapporter ya ba député eza makambo ba député ye ata kokota te mais eza makambo ba député soki bamoni ke non esenga longwa ba député ya IDPS na ba mosaïque na biso baza na droit pe ya ko soutenir bandeko bafungoli. Très bien, merci mon mboka patro suka langi bande ko boyeba ke ba député bazali libre ya ko sala choix na bango bazali libre ya ko pona leader ko ba moni réellement que ko diriger bon la carte ya per choix wana ya Assemblée nationale. Alors s'ils ont constaté que makambo bazo sala ezako marcher bien et que bureau ezali ko freiner bango voilà ezali bazali libre ya ko cha bureau ba moni que ezali malam. Mais ce qui est porté ezali nini bande ko ba député boyeba ke peuple azo zele pas la bilo makambo ezé belé important. Peuple azo zele pas la bilo bon voter ba loi oyo e ko permettre que mboka o s'avancer. Réussite ou échec ezako dépendre de mutu moko côté. Oui certes Félix Tshisekedi Tshilombo moni bazali ko diriger mboka o azali garant ya ba institution mboka o comme président de la République. Mais échec ya Félix ezali pour na ye moko côté. Et ko comptabiliser pe mabe kati na mboka. Ça veut dire quoi? Ce qui fait c'est que le pouvoir azali ko sala asali makambo ya malamu na kati ya pouvoir oyo ezali kaka te bande kwa IDPS ne ba ko sepela na lo bango clairement lipa auto de lia on lipa to mona lipa zaka 500 francs zaka musulele koi lipa ko sili musulele ko 700 francs
chef de l'État dit que voilà la carte économique Mboka, donc on a bâti mon Mboka Mouzito Zaliwana, Bamko Sama Bazaliwana, basta la boulangerie Moko public, il y a l'État. Basta li pa Moussounia Mounene 200 francs. Et quand ça a gagné que pour que ce soit pour les fausses attentes à IDPS jamais. Tenez le local à train et comment ça la quitte ça m'a dit. Que sont la carte à IDPS parce que billet le à 10 000 francs, le compte à IDPS au fout à 5 000 francs jamais. Tout Congolais que on la IDPS, on la opposition, on la société civile au fout à kaka billet n'engé bâché. Ça veut dire quoi? Bon là le gouvernement en place à travers les chefs d'État fédéral Silo Bobako Sala, ils allaient pour intérêt à ba Congolais mobiba. Alors les députés boye ba ke ba responsabilité des alliés à Koluka Bola mu ya ba Congolais oyo. Ba tini ba hémicycle. Tant besoin destituer moi Mboka Vital Kamerhe, bon ça là honnêtement to boy intox ezala na kati parce que les alliés ba droit na bino to examiner les alliés. Et ça peut-être ba gagner que tambola. Kanya ka peut être ba couloir té. Bon ça là consciemment pour que bon Luka Congo ezala meilleur. Alors ceux qui peut que les alliés ke bandeko ba alliés kati ba rebelle. Parce que mu ko telema qu'on regrettait pourquoi les députés, pourquoi on touche Vital Kamerhe, c'est qu'il y a l'angouille sous roche pour toi. Pourquoi? Alors là, par là maintenant, on félicite moi, Mboka Mboso, oh le bac, avec ça, les députés, bon, c'est pas bon, quand il y a armée, quand il y a misra, les mandoki, alors le bac, quand il y a l'Assemblée nationale, là, il y a bien voté. Mboso, Abetaka, c'est le bac, Abetaka Mbodeli Kambouana, alors il y a des députés. C'est qu'il y a même ceux-là qui sont dans des institutions Mboka, parce qu'on travaillait des mèches dans les Bazali. La rébellion. Donc, on a la trahison à tout moment. C'est ça. La taille comment moutouté. Maintenant, le but est Bazali. Alors, les députés, vous avez les devants de Koluka intérêt pour le Congo. Alors, moi, je ne pas trop souka. Comment on a le Vital Kamerhe a d'abord un bon et un grand partenaire. Le chef de l'État fait de Chilombo. Yo yebi depuis Nairobi, ça qui va accord na bango. Il y a malamu pour que Bino pays de pour au pouvoir, il y a Vital Kamerhe, à Rosara Pébé Nabino, peut-être à Rosara Pébé Dauphin. Est-ce que ça a été un peu plus de banque, ça peut Bino qui 2028 au Kende? Parce que, mais laissez qu'on a là. Mais laissez qu'on a là. Tu comprends, il y a une constitution. Tant que les députés, le seul qui commence à faire l'Assemblée nationale pour l'OT 2028, c'est qu'il y aura les élections. Fait que c'est que des rotika pour voir la poker. Parce qu'il y a des mandats d'ailleurs. C'est la constitution de lobby. Alors, vous avez bang à tête que Vital Kamerhe, lobby Azala, doit faire ce que les Chinois pour que à pouvoir et que bon moi c'est comme si nous repère des temps nous préparé au Gese Kabouya et là ça koloba et c'est un moment où yo ça kobeta masolo ya Dauphin mais beaucoup les rôles savantes non et ça moment kobeta déjà et ça moment où yo peuple aza kotala nani oya lingi nani oya sali bolamu pona ye même le lotango yo za koloba soki peuple atali ba présenter Vital Kamerhe. Même tata mokonzi kola bi ke nandimi Dauphin mais peuple atali que Kamerhe asala ke le côté pona bango oui ba ke Kamerhe tango oui ba ke Kamerhe tango akabola Joseph Kabila Kabange je crois en 2011 akenaka de exil na si oui bien awa so bolu kabona na parce que awa soki basi kabona na est réellement okodiba ke akozala encore un bon serviteur la carte président yango biloko ona koloba yango na profiter pona koloba yango eza na bato mosusu baza kolanda tata mokonzi ekolo mpo aza na poste songolo eza na moto mosusu aza koloba na aza membre ya presidium soki bapesi ye poste mais soki aza nango te tokoyeba bizaleli na ye c'est pour cela naza kofélicite mwana mboka ndeko na biso Gentini Ngobila Mbaka kotala moto oyo na maponami balongola kombo na ye balobi ke no asalaki batricherie magui aza ni député, ni membre ya gouvernement, ni soki nani, aza simple. Mais comment Nandeko Gentini accueilli kosongisa loyauté na ye na union sake pona ko soutenir tata mokonzi ekolo. Mais batamala mu bangola. Batamala mu bangola tokoyeba batonde na sans wana. Lelo tango za koloba biloko ya mwana mboka Vital Kamerhe tokoyeba ye soka lingaka tata mokonzi ekolo soki ba député ba kweyisi ye azongi député simple akende na tokoyeba ki azalaki moto malamo o azalaki kosunga tata mokonzi ekolo voilà plateforme sacré za teka ka ba pesa au poste soki ozali président ya assemblée olobi nde na sepe na tata mokonzi ekolo soki ba député balingi babuku ekomi keno union sacré akomi mabe non tolongola eloko wana tolanda exemple ya mwana mboka Gentini Mbaka voilà plateza polele bandeko bolanda biso na niveau ya province ya Kwango à travers radio les coq bobenga biso na 090 37
48 303. Alors, c'est un mot en rapport de ça pour que tout soit sur ma capitale Tamingité. Faut te mettre ma solo à gestion Daniel Bumba. Le monde de constitution Daniel Bumba. Un mot pour que tout clôturer dans le rapport au Italie, président, collecte la signature, il y a des députés pour le redestituer mon amboka. Véritable caméra. Un mot. Le bras sous 30 secondes. Bon, l'Iloba Nanga Yasuka Nakoloba, biso population, biso toza kota la kaka ba député n'engi baza kosala musala parce que ba député baza na devoir, baza na nyongo na biso. Biso to fota ke bango poto mona clair na kati ensemble. Ce qui to moni clarité, lokola bandimi ba mo lakisi bango moko na mokini momake clair ezate moto azali président na bango yene moto aza ko bloquer po biso peuple to bénéficier to pesi bango moko to soit toza na sima na bango soki bakosa la pétition na pona kolongola mbuma ya mabe toza ko soutenir bango moto moko te alengisa bino. Voilà, ba député a besoin de la collecte ya ba signature bino besoin sala yango. Soki peut réellement que vite caméra zo bloqué et koye bana. Mais soki les alliés étaient ata ba changer mutu musu to moni changement te c'est que boza ba incompétent et qui intox. Voilà. Daniel Bumba Lubaki, gouverneur de la ville professeur Kinshasa, gestion naïe qui noie tout et si aux alliés mais quand on réfléchit au mot pendant 30 secondes. Qui nous a quand on réfléchit, est-ce réellement Daniel Bumba? Il lui faut combien de temps pour qu'il a changé l'image? Il y a vu le prophète qui a Ezali, miroir, il y a république de moitié du Congo. Moi, je ne suis pas Souka. Daniel Bumba, Moko Yabino, Namotema Moko, Augustin Kabouya a présenté, habillé, Azan Kaye Moko, Kaye de changement qui toko, et qu'on change l'image à Kinshasa. Zéla pardon au Kozatan. Yewana le Oyo Kino Bazolela, tout le monde est casé, il y a démolition anarchique. Mais na oba kino zela pour na yo analyse ni okosala gestion Daniel Bumba na ville professeur Kinshasa. Oza ko poser ngai question ya gouverneur inconscient. Oyo azali inconscient. Gouverneur oyo amiye bagate ti lelo ye mukaza gouverneur. La habite za gouverneur. Oh, mais oyo bien Daniel Bumba inconscient. Oh. Ti lelo comment na moto ada gouverneur? Si yeti Kinshasa ba inconscient, gouverneur inconscient. Ti lelo nenga za bonga yeba bataza gouverneur pendant la kisoki ayeba kaza gouverneur te bana akoti aza gouverneur asali une année déjà mais aza sans cabinet solo ba bioka bo mais naza ko ebisa aza gouverneur cabinet bala moko na lobi gouverneur est conscient aza ko sala makambo nyonso ye moko aza na cabinet te po mona ke ti lelo ayeba kaza gouverneur moto za gouverneur ozanga cabinet oza ko travailler yo moko a décision nyonso ye moko. Alors réfléchir yé moko. Lelo na ekolo bango siko polele. Bana ruta moko alinga la kanisa ki maloba oh peut-être ekoki kokoma za kokoma te parce que azana cabinet te. Tomona ka moninga Gentini Ngobila Mbaka na belelaka bata marcha liberté babenga ngai na kenda na tala fulu moko ezalaka na sima bana Kilimanjaro. Kilimanjaro. Mais tango na belelaka na mona Gentini Ngobila Mbaka oyo azalaki gouverneur ya solo atinda chargé de mission ya aya pona kotala. Bon Daniel Bumba chargé de mission. Mais na yebi so dans le cabinet ta ko dans chargé de mission. So zika basa. Na lobi azana directeur à cabinet. Azana le côté. Ya ko na ko le baké. Daniel Bumba il est gouverneur inconscient. Aza moto on na ko senga vraiment soki bande ko na biso ndeko levi. Awa makamo omoni makamo komeli vita kamere ndenge kokomela pe yo na lobi yango soki vraiment ba député provinciaux baza kolanda mapepe oyo za kotamwa na mboko ndeko levi soto le 21 soki bozongi que o convoquer Daniel Bumba te na kati assemblée a démissionné te yone kolongo depuis banda pe la convocation pétition de ko ya pona depuis de levi buta banda na sala ngo mais levi pa yebi makamo so sala te Levi a qu'un côté à ta parce que même pour malgré qu'il t'entend mais on sait qu'il t'entend mais on voit comment ça va bouger on dit mamoto Daniel président de l'Assemblée provinciale ti lelo bataka ba fichi o azana campagne bisika boye o à côté na maluku à côté na swamanga o kondi mayango musala o ba vota ki o bataka o président eza pona nini pona kolandela misala o gouverneur aza ko sala ni yo na bureau na yo mais lelo boza ko sala ngote ndeko Daniel Bumba naza koloba aza inconscient lelo tala inconscience na ye lisusu oyo ami bale na nzako yebisa yo azui abimisi structure moko alobi soki kisasa eza kobonga kisasa eza kobonga azui petit frère na ye oyo baza kobenga soki Evali Bumba petit frère na ye atie ye DG ya kisasa eza kobonga mais sans ordonnance okoki kondima yango
Verbalement. Azata na arrêté te, azana ordonnance te, mais abengi DG, petit frère. DG ya kisa c'est zakobonga. Yebisanga kisa c'est kobonga. Donc le accompagner na bango à famille. Mais naza ko yebisa yo Daniel Bumba suye à part wana suye na tata mwasi na ye. Tata mwasi na ye atie lisutu DG. Tata mwasi ne baza ko benga na komo soki ya madame Bijou. Atie na Fonek. Tata mwasi na ye. Ah bon. Mais naza ko yebisa Daniel Bumba ye ko sala copie na ye azo mbongo na ye akangisi yango azongi na ye histoire ici. Mais ba ministre professeur baza zinga ne après. Soki Daniel Bumba c'est conseil bon azala ba ministre ya solo. Ministre ni notangi nanga. Ministre nino kotangi. Qui c'est molili, qui c'est sécurité. Ministre oza kotangi la mo o baza ko benga soki Jackson soki Chimakina. Ah papa. Mais wana za ami ya bakuluna. Ami ya bakuluna. Ana muto na IDPS. Na lobi na yo aza moto oyo. Omani bato baba na ko sa ba loyenge soki na inikini soki wapi. Na ye bakate bato babenga ko azaka communicateur. Aza bato bana ko sa ba desordre na inikini. Tama pese tala mutu moko nzambe na ngai. Naza ko yebisa bino Daniel Bumba aza inconscient. Moko yo za ko kene ko pesa ye 7 ministère Chimakina na mayele ni na sana ngo. Ba pêche ba élevage ba kolala ye moko na ndaku na bango kureza la kate. Bongo boulevard. C'est ça le réseau comme moi. Kulumba molili masina molili tout c'est là. Yo ko ndima aéroport ya Njil kureza ko katana. Toza na ministre oyo provincial na kata aéroport courir koki ko kata. Mais pas problème on le c'est comme ça ba ministre parce que so que la Kingabwa et pas Teriti je cite nani cite nani wana azali ministre intérieur provincial. Oh ya ya Teriti. Kaka ba belé na moko et tele ministre intérieur mais kuluna impossible. Bon, c'est ba ministre na gouverneur on dit quoi ba Kinois ba localisation ba basiko nini à rapport ya prestation ya gouverner le monde gouvernement na lobi ba Kinois. En tout cas, Daniel Bumba et Sengi, Assemblée provinciale, le 21. Au Bozako Zonga, Ndeko Levi. Levi Mouta Koka, vous m'avez dit le 21, au ben ici Daniel Bumba, te, Yebabiso qui ça, ça te côté les mains. Population a marché. Pour Daniel Bumba. A marché. Oh, tant que population a marché, Yon Ndeko Levi, au subi, Babiso Koro, Yamabe. Oko subi biloko mabe. En tout cas, lokola biso toza ko soutenir tata mokonzi ekolo, biso toza ko ba tata mokonzi ekolo po mabe ko mate esengi déjà ko benda Daniel Bumba asa la lettre na ya démission. Asa la lettre ya démission. Moto banda kota na minute toza ko ba oyebi kaza la poto. Akene ko renier na ye, akene ko renier ko mela ba whisky. Akene na ye soki ko la ba pongi na ye. Mais awa baza ko luka yo. Lelo stade na biso bukani. Ndenge ba ebukani wana eza ko senga gouverneur yaka au porter pe eza na kata pour ya ville province na yo ozomona ke aza gouverneur tout le monde beaucoup plus basé sur la destruction la construction anarchique et autres tout cela c'est comme si aussi Azul Capé a récupéré papa na lobi ezali copie oyo ye aza ko sala na ndeko ya Jekoko copie na bango o ba moni ya malamu ezali oui oyo aza ministre oyo soki ya oyo batie mpona aza kobuka bandako ya bato me ndeko ya Jekoko ayebi kopi me nalobi na yo eza kopi bakoki koyepa na yo soki batali papa tolingi tobuka awa o te nazana mikanda na ngai boye yaka boye bapesi kaniaka basote place wana oyebi yango te kende kotala komona bastation mosusu batiaka basini na bango ese babuki yango il paraît que n'est pas mondele moko boso wa ba sauter mondele wana ba congolais na marché ya liberté nga za ko ba marché ya liberté oyebi batiaki ba trace kende na marché ya liberté place peluche ezalaka ba magasin comme abuki yango aza ko ya ko buka ga bisika oyo sikoyo etaki défense pour ozo qualifier sikoyo gestion Daniel Bumba comme ozo qualifier mon ndenge na lobi Daniel Bumba nano aza moto oyo aza na ba problème Villa Kinshasa mobima ba marché urbain nyonso eza 112 marché. Azu yango apesi yango na muninga na yo soki nani DG soki Pati Mubenga. Pati Mubenga soki banda Pati Mubenga wana koti pe na kati ya DG wana. Atikali ko changer ba administrateur te. Ba administrateur ka ya kala. Banda ko yebisa copie ni bazo ko sala.
bamarché ezalaki babugumese bazwaka bambongo lelo babugumese bazwaka mbongo te kinshasa sali te mais yango wana soki nyonso bamarché na ye nyonso mbongo eza kokende kuna mais ezongisela ye mbongo na ye akosala mosalazosala mosala nini pour que mokali bandeko mokali bazolela zele ezali te nalobi mokali Daniel Bumba akotikala base ya Levi Mbuta base na ye moko président assemblée provinciale nga naza kosenga awa vraiment na kosenga na ministre na biso ya ITP ministre national nayebi ke namoni déjà ndenge oza kosala mosala na yo oza kotambolaka en tout cas nasengi na yo papa kota na route mokali mpona kosunga image ya tata mokonzi ekolo oyo bana mokali bapesaki ye voix oyo bapesaki ye makasi balobaki ke aza na bisika wana nasengi na ministre na biso ya ITP kota route mokali otala kolela na bango parce que soki totali Daniel Bumba totali ndeko Levi Mbuta ezali pasi bana mokali bakonyokama nzele kosala mate po Daniel Bumba tosengi déjà awa le 21 le 22 le 23 asa la biso lettre ya démission alungwa po azali incompétent muninga ngobila asalaki basisa bidimbu tomoni belengesa tomoni bakikwiti tomoni biloko bele bawabodo tomoni ba terre jaune tomoni bisike bele oyo Daniel Bumba aza kokokate toza komona banzela oyo za kosalama gouvernement central baza kosala tosengi na ndeko démissionner tika ville province ya Kinshasa loko ozali incompétent tolobi tika ville ya Kinshasa ndeko Daniel Bumba. Voilà, mais ça bien passé. En tout cas, si j'ai mon macasse, c'est vraiment tout fan de l'ango. Émission Bimaba. Oh, Makabutolobi Awa. En rapport à Etali jeunesse, na Etali mon amboka Vital Kamere, na Etali Daniel Bumba. To créer qui ennemi na mutute. Si réellement que au monde que Makabutolobi Awa et que vous allez convaincre de l'autre côté, benga biso ba numéro eux allez wana na ba commentaires sur la télévision, ou ya ko participer Awa pour que yo peut obtenir sa allégation na yo. De même manière bandeko bana to partir à radio la province ya Kwango kuna la ville ya Kengele baboka zali zinga ba numéro zali 090 37 48 303 topé 089 81 81 097 par là j'ai la zone c'est dédicace spéciale et pas ambassadeur business Guinness Soukou azo teka ba sac ba biloko belel ba prix moko en tout cas promotionnel. Oui, que ça va commerçant, on a besoin au sommet de sac, de cash, de pour que gagner un mingi. Qui même on a pavillon 4 le marché liberté table 9, le cas ambassadeur business et Guinée Soukou, à côté que le prime que permettre que pour que gagner. D'ailleurs tout, il après ça même maman on va ça mon bon soit ça mon après ça bango félé. Eh, à ça y mon côté, dans mon mboka zege mambu pe aux hommes pays wana. Un grand commerçant hôtel ba cash bloqué belé en tout cas bande quoi là bande imba ça ba commande amener uta ba Chine ba ticket ka pour que ba aider ba congolais bango ne ba tout est pour mo kozi mboka o tia bango pelu se passe que ba ko soutenir vraiment ba activité surtout ya ba œuvre chef d'état fait tirer du Chilombo moi mboka to vraiment na ma dossier du Tobe to ba suka na profiter pour na kopesa mwana mwasi oyo azako edaka ba mama vevi ya ville Kinshasa mobimba o tozali kobenga Joël Ritana oyo autrement babenga kaye lisusu Mukaji international naza kopesa ba mbote bazali bato oyo azako cadrer ba mama vevi en tout cas mokoleko tokoya na bango azali Mukaji international babenga kaye Mukaji international Mukaji international ko la kisa aza moto oyo azako soutenir ba mama vevi en tout cas alobaki na monoko asalaka yango déjà na ba propre fond na ye bato ya bongo esengi topesa bango maboko mpona kocontinue mama na biso na pesi ndeko na ngai Jansi Kasonga na modulaire oyo azali ndeko na ngai susu bambote belé na kati aéroport na pesi Pilove oyo tolobaka elamba eboyaka nzoto te soki lelo patontu komoni peut-être alati kamwe eloko na ye ezali grâce ya ba Pilove oyo bazali kolakisa toujours bilamba ndenge ezalaka na ye kopesa lisusu wara na pesi Shagi oyo azali protocole nanga kala te bokomona protocole nanga pe na kotambolaka na ye parce que za pouvoir lelo soki toza kosala tata mokonzi pe akokotanga pe administrateur akoki kotanga pe gouverneur kolongola incompétent ya Daniel Bumba patonsuka pe azana il faut na préparer pe cabinet nanga na pesi Joël na pesi grandes équipes oyo ya Kin Hero na pesi na chef nanga Emma Chipaka oyo azali chef d'agence na kati ya OCC na pesi CAA Feli Kayembe na pesi na sexe na ngai boto na pesi sensas ça fait batu nyonso oyo tozalaka na bango bino nyonso sans oublier mama Beya Bijou
na peso ba mote belé et dans qui oyayo toujours défenseur pas tontuka. Voilà, merci beaucoup, c'était plaisir pour nous à cause de la plateau moko exceptionnel, plateau par excellence avec bon les défenseurs du pouvoir pas trop souka bon on commenter sur tout betiba actualité belé. Merci madame au niveau ya Kwango professeur Kwango bolo na biso tuka ba merci à mingi merci na Benjamin Kilunga merci na Igrid Mateta bon côté ko s'abonner massivement la chaîne YouTube na biso Mondaya école officielle bon ben so ba numéro pour quitter ba bilo prochainement ceux qui osa makambuto pe oyebi ko ta ba activité pour tinda ba caméra ekita pour que ba salon ba reportage mon purement professionnel à lundi wala présentation kala mingi te ambassadeur boko tambola na je vous retrouve prochainement dans émission Monsieur Sika Sokolo sur Azomite je vous ai beaucoup plaisir bye Menouman, Mutema, ya maman Adèle, tous les cas. Allez, Dewa, Kaka, Mwana Mama.